journaliste. Toye awa objectif eza moko. Biso peuple congolais toboyi Rossard. Toboyi système ya Kabila pendant 18 ans. Rossard a sa continuité ya Nanga. Toboyi ye, ba loi Milaku toboyi yango. Ye Minako azalaki président de l'Assemblée. Qu'est-ce qu'il avait fait là-bas? Bazoluka ba loi protéger bango, fini avec ces histoires. Kabila na batunaye baza na place te na mboka oyo toboyi makambu na bango toboyi continuité ya Nanga toboyi yango. IDPS lamuka tozaka eloko moko parce que objectif na biso ezaka Kabila alongwa na mboka oyo. Le grand problème en mboka c'est Kabila. Eza lamuka te ezali IDPS te. Tosangani pona objectif moko. Lokola tozala même idée po mboka na biso ke liboso yango iza ozala IDPS ozala lamuka biso nyonso lelo na nzela. Oui, ba futa sur la toile hollandais, dollar comme na 25000. Ba couple belé carbone likolo ya Kabila. Pona nini ba ko futa sur ndako likolo dollar. Tolingi lelo Félix na Kabila ba kangwa na mariage wane sila. Parce que ba fonctionner to souffrir. Donc souffrir Nicolas Kabila pesa Félix pouvoir à conseiller pour la nyokola biso atika mwana mboka a diriger mboka na biso la kimia Félix a diriger mboka la kimia Kabila a kende donc boy to bono sur la mboka donc souffrir ba kasi ko na ye Nazali awa pona mboka tokobunda pona ekolo tosangani biso na tokomi bamaka biso abana yele tokebunda pona ekolo mbote papa tosangani IDPS lamuka faulu biso nyonso tose eloko moko tobunda pona ekolo papa to nyokwama pour le moment toza na posa ya kotelema to nyokwami tozalaki bana mike ti tokoli ti toboti yango lelo tozwi décision pona ekolo tozotelema tokobunda po monguni akende jamais tokoza na deux président na Congo ezala te lelo yefa kende tolakise ke Congo eza ya biso. Merci papa. On a vraiment au moni marche à l'élo et là pour toi bon ma touté to do revendiquer ba droit na biso ya mboka pour passer l'équi bana batangi classe bana basisi ba classe misala ezalité tala to ya dollar et comme je donne 10 dollars et comme je donne 20 000 donc et ça passe donc biloko na mboka biloko mati donc to kokate yo moni lelo biso ba maman to marcher pour na gouvernement ezo décision hein peuple ezokufa liste toye pona mbongo na ya mboka otemela mboka na biso lelo pesa makambo lelo bakate kesi pesa makambo lelo bakate kesi lelo za changement bakate kesi lelo de tokoti mambo ngo ba mbongo na biso lelo de mambo inda lelo de toze ba mambo mbote papa elonga awa na kati musala na nga teka bilamba na zani donc toye lelo boye na responsable lelo na yeli apo clair ezomona na te na mboko banda mambo banda clair ezomona na te yango moni lelo toto soit comprimé moi bien to belo nini se passer na mboko lelo to le biso to ba charge à la muka biso to papa la muka to sana papa social député Elina Nyingi ana papa social papa ta zapare lelo ça
Match tout d'abord eza pona ko déboulonner na no pena donc Kabila na batunaye. C'est pour chasser Kabila. Kabila il faut que Kabila pena donc atika biso kinya na kati ya mboka we. Oui, bande kwa gouvernement wana toyebi que eza ancien habitude na bango depuis kala. Depuis Kabila babando et tout fait biso poto exprimer vraiment donc volonté na biso. Mais na régime moto wana ngo eza régime ya peuple. Alors biso nde toza souverain primaire. Alors to ata ba ligne ata ba boye biso to bimana balabala. Ouais. Ba policier nazo yebisa bino bosala carrière. Parce que ti to tambola boye ça pona ka intérêt na biso te. Eza pona intérêt ya biso na bino na ya bana bino na basi na bino. Botala ka ne bana bino ba vivaka te. Et comment bana ba policier il faut bazala ba kuluna bazala pena ba bika ka pena ba via mabe mais or que bino boya na balabala bato wana ba politicien. Botala nanu awa ba pesa ki bango ba to ba policier bandako na ba sola bandako. Mais les mêmes politiciens là ba laki ba mo na bino ba policier. Ba pesa bino ba salaire na bino po ba pesa bino ba salaire ya komata. Ba kata bino ba mbongo. Mais si ba pesa bino ba minduki na ba case lacrymogène pour boya beta population oyo. Mais population ezo bunda pona bino so policier. Policier na zo sala musala na yo ya ko battre la population na biloko na ye. Musala na yo ezati ya ko battre lacrymogène ezanga mwina manyano Daniel Sisi artiste. Ça va so salaire à 70 000 skoto bundela bino obeta biso sous bagage. Eza raté makambo asala biso beto lemba te to bandaka okende kaka. Biso taba fonctionner. Totelemela nyonso do nyonso oyo etangami na mabe totelemela ngo masabenda na opi no benda na ouais ndeko mbote na yo mbote na moyo za déterminer journal lelo ouais en tout cas la déterminé o ezali likamwa mboka alors ndenge ezali kama mboka na isu na question mitula ngate en tout cas papa calcule votre majorité o basala ki batie la biso ba imposer biso rosta moral de bango ba loi bineko nyoso tolingi yango te en tout cas votre majorité ba retirer ba de bango te papa la loi est claire ezali kamba kona pekisa biso te nous sommes dans notre droit et c'est que la biso to ko informer kaka ako ko pekisa te il ne revient pas au gouvernement de prendre une décision d'accepter ou de refuser marche à biso population donc nous sommes assez to boy malonda to boy balo minako non papa c'est une question nationale et une question nationale est en colère il n'y a pas de couleur là-dessus IDPS, MLC, tout le peuple congolais. Nous venons tous de l'opposition. Magio et les cas. Mais IDPS, na majorité, na MLC, bazali votre opposition. Donc visez la Kamoko. Et souci la biso. Et ça que Tobunda et Tumamoko, pendant qu'on bengana Kabila, n'a pas l'éternel. Ça c'était notre souhait. Mais, oui, les cas. Bon, oui, les cas. Mais les lois, c'est un biso. Et ça la IDPS. Et ça la MLC. Tout ça la Moko. Poto sunga mboke keriboso. Bon, et là quand on voit un policier dorénavant, ce sont nos frères. Pas de bande de Korabiso. Alors, et là quand c'est un biso nini, même biso va marcher. Totambola, totubola la policité. Totambola, n'aboke tobukela kabotute. Bango pe ma policier. Biso za bande de Korabino. Toto buna non seulement pour la biso population, mais aussi pour la bino. Toto senga la bino. Bon garder biso. Bon garder biso, bon contrôle biso, mais bino peut sous ma policier poser la base. Soit tant qu'on va dire qu'on bête biso, on dit qu'on va faire nini, n'est ça la calam sous ma dérapage ya. Mais ce qui est là, toi la police mako, on est allé malamu, on est quoi cadre manifestation, et là comme on est collecté. Donc bango aussi, bazala kapé ba toi de la caliboso, il y a côté désordre. Voilà. N'aspect merci. En tout cas, ngai penza ndenge naza boye naza na conseil moko onga na pesa Monsieur Kabange Joseph.
nazo pesa conseil bisika oza ozomona ke makambo zo simbate hein ozomona ke makambo zo simbate alors soki likambo esimbaka te suka yebake oko se retrouver basi bakangi yo alors nazo pesa conseil wana na ebandele ke lokola makambo zo simbate lokola makambo zo simbate keba okola lesika moko oyo kanaki te yoko matela biso te en tout cas na ba député oyo ya FCC nazo ebisa subino ndenge bozawana est-ce que bino bokalise bino nde ba congolais hein FCC nde congolais eza royaume te nazo ebisa eza royaume na bino te osoka toza ba congolais toza na pourcentage kaka moko yo za na 100 ngape na za na 100 elinge oya yo sawana olingo matisango peza eza na likolo ba congolais nyonso hein eloko na ezopesa biso kanda makasi yango nazopesa yo conseil ake soki moyen otika te yebake kala mingi to yo pe kokende ato wapi te okufa na yo eza kosenga nazopesa Joseph hein soki penza oyokaka ba peuple congolais yoka tolionga nazopesa yo etali yo o tolobelaka yo te hein tozolobelo tango ozana na kingakati mongolo muso ko banda ko kanisa tango ozala soki na prison soki wapi. Alors, tozo pese au conseil, on s'en na mboka, to yambaka yo, yo pe ndima, hein? CD. Le rôle olingi fati asalate, hein? Yebake yo pe kokangama. Tokotika la yo, tokotika le espace te. Conseil angwana. Oza mboka et peuple congolais tout. Toza ko kabonate, eza la muka, eza la IDPS, eza la MLC. Mutu akabana na Congolais te, congolais toza moko. Alors tonto lo baboy. Papa Kabila olongwa de la pouvoir. Tika bete mamba RDC Kara soko raté to olivoyo oza étranger de la mort na Congo au miti pouvoir mi vanisa batelama soko ka mamba Congo te etali wana peuple comme to charger na yo to charger na fatité biso nem to charger to charger na yo alors to fait ce conseil tika bete mamba Congo Kara tika mninga sa msana na ndenge sengeli na 5 ans na ye Notre papa, marche à l'élo et ça marche moko ya somo papa. Totoni samile sengo makasi pour la marche à l'élo. Pour na papa na biso oya zoya l'élo, marche à l'élo ezali pour na biso nyoso. Changement na mboka. Yango to ligi to tambola l'élo, to tambola na kimia nyoso papa. To tambola na kimia. Ba policier toyebisi bango bazana kimia po marche lelo eza po na bango po na biso nyonso souffrance otozo mona eza po na bango po na biso ba soda bazala kimia bazala sima na biso babeta masasi te biso nyonso tokosima pe eloko ya mutu moko te tokobebisa te dollar pe ekita toza na posa dollar ekita biloko nyonso emati na mboka dollar ekita mbote papa ngaza posa dollar ekita ola la ko bima boye te tina bimi boye na linga bolamo mboka na nga eke liboso batela biso président mo ba raisonner ba chaîne ta to kolima ajo tani matiki même ça le yate amisa umba kuluna amisa miibi amisa fazer to boy to lingi président ya bien avant na pouvoir pour biso ba jeune to loka to tangi to na mayele na biso na ba mtu to ba bureau to vanda to se retrouver ba maman biso ba koli biso ba o to boka maman biso so mboka bo oyiba so ayiba kaninga yi mo sali mabe to bo mo yibi to lingi mboka na biso to ba pouvoir policier population eyiba te esa mobulu te policier pesa mpanzi na yo to bo policier abeta masasi to bo policier sala mabe tika biso tambula to marcher na ndenge na biso tika gaz mbote papa marche lelo na osenga congolais nyonso avant na ndaku te abima libanda po eza intérêt na biso tozowela mboka na biso oyo ezwami na maboko ekangami na bato ya FCC bazonyokola biso mingi bazwi ba place nyonso stratégique bazoluka kosala mabe mingi na mboko yango lelo tozobima to bato toboyi na loi ya mina kona ya sakata toboyi yango tozoloba bomoko mpo na mboka tosangani
toza kokabwana te tozo défendre intérêt ya mboka le peuple d'abord oyo efe Etienne Tshisekedi atikaki yango na biso lelo tobimi nango na balabala.